namoni yo oza na lumière mais ozanga eloko moko eloko wana ezozanga yaka tokutana na pokwa na peso eloko wana nake mpe nakutene ata bando simbanga na mutu abando embrasser nga binanga non il faut nabima na yo abando initier nga tango abando initier nga na ça veut dire azobima na nga mpe nabima na ba frère mususu na nini na kati église la musu na zwa ba intercesseur bana mibali na bimina bango ça veut dire na bebisi via bato ebele azalaki PD anobima na ba pasteur abandé kobima na ba frère siko yepe siko na monde de spiritualité azalaki na maître n'est pas bandai kobima na ye abandi malade abandi kobela libumu abandi kovimba ye libumu abandi kovimba ye akomi kobima makila na sima na biso ya mibala to mibali so babimi na ngai ba grand otobenga ba grand homme wana bato baza ba na ba cabal juif ba biloko wana ezaki ba suprême na bango tana bandozo wana kopesa ngo grand maître wazaki oka coach na nga to mentor na nga na bando et tant ba côté na masolo nga moko na omona changement olimbisa nga papa na nga eza bilo musuna koluba te mais na lubango kapona koloku mwanzambe ça veut dire nanis ni se bimaki nga vraiment. Le concours Queen Clémence Talents, Make-up et coiffure professionnelle a tenu son deuxième casting le 2 octobre 2025 à l'espace chez Bissot dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, FIKIN, alliant technique, innovation et élégance. Les meilleurs de ces deuxièmes castings seront retenus pour la troisième étape prévue au mois de novembre prochain avant la grande finale attendue en décembre. À cette occasion, les gagnants se verront remettre de nombreux prix en récompense de leur excellence et de leur créativité. Souci na biso mingi ezalaka totika ba fille batambola bongo te. Souci na biso eza kolakisa mosala, opesa bango salon, opesa bango oyo eko pesa bango mbongo à tout moment bazala na mbongo mpona kolongola baposa mosusu ya mabe. Le candidat baza vraiment na talent makasi. Nous sommes vraiment contents de comprendre que Baza n'a pas. Ce qui est acquis pour que nous ayons ça allait être mieux. Mais le cas où on a besoin, il y a un moment pour nous d'aller faire ça. Il est aussi là que nous sommes. Parmi les récompenses prévues, un salon de coiffure entièrement équipé, un voyage à l'étranger, ainsi que plusieurs autres prêts destinés à soutenir le développement professionnel de lauréats. Une initiative louable qui met en lumière la jeunesse congolaise, son ingéniosité et son potentiel créatif. Ba jeune mususu baza na ba talent ma bayebi ko exploiter en côté et puis baza pe na ba moyen té à travers maman Clémence ndé et ko permettre na ba jeune ba exploiter ba talent na bango et puis ezala exposer. Grâce à la vision de Madame Clémence Kwamba, initiatrice du projet et fondatrice de la Queen Clémence Talents Academy, l'autonomisation de jeunes devient une réalité à portée de main. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité, votre confiance sur la meilleure de chaîne chez Bissot Télévision. Un grand merci à sponsor na Bissot officiel. On va toujours que sponsor na Bissot, atika Bissot te azalaka na Bissot, azana Bissot pe akoza na Bissot. Tala bolingo ya sponsor na Bissot. Na ba ke bolingo ya bato e sukaka na mokili. Et sous na cimetière mais bolingo ya sponsor na biso au Canada ti na bawa ako na biso longo ako assister biso pekaka na ba toujours que ye aza maître nanga aza nyonso yanga na pesi longo nya pe lokumu masanzoli comme on a ye Jésus Christ de Nazareth il y a des sponsors officiels ya Chic Mukadi ainsi que cette émission c'est grâce à Dieu na chez Bissot Télévision. Mesdames, Messieurs, j'en profite pour nous annoncer bino que le 30 Oyo donc vous allez bon na milulu minene na niveau ya FIKIN première porte village première porte dans salle de fête de cristal
boya ebele pona ko sambela elongo tokota 2026 na esengo pe na kimia lelo na esengo ya koyambela bino moko ya basaya na Nzambe toyoki makambo ebele sur pasteur oyo ba ko bebisa bana Nzambe de pasteur PD phénomène oyo ya ba pasteur ba ko bebisa bana ya bato ozui mwana otini na église mais pasteur a commissaire PD a commis ko zwa na yo to ba commis ko 500 soto alors économie un peu bizarre phénomène wana alors ndeto lelo l'homme de Dieu papa Feli abengaki ngai poto sa l'émission albaki ke motona mukolo click wana oyo abebisa bana ebele na kati etonga abongoli motema esengeli to yamba na émission mkwalelo bande ko ba bolingo zali sengo makasi ya komona que moto yo azwaka ton ya ko bebisa batu malgré que pasteur na ye a bebisi via bana Nzambe ebele kasi lelo aye ko témoigner ba beta lolengi ni ani ko fonctionner pe ni asala ki pona ko bebisa via bana Nzambe. L'homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Chic. Kama biso na losambo tokota na mozindo ya mission mkwalelo. Seigneur, merci. Nous te disons merci pour cette bonne opportunité que tu nous as accordée. Zala Nzambe na biso du début jusqu'à la fin. Na pamboli chez biso télévision, na pamboli batu bakolanda biso émission ou aimer ma vie. Parce que la Bible a dit dans l'ordre des 13, il lui cria et tu envoya ta parole. Lilobo ekobima échanger ma vie à batou. Pambola lito union sur koyoka biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. L'homme de Dieu, tu as nécessaire ya koyamba yo na émission mkwalelo. Na mandi to yamba yo déjà wa na Chebiso télévision. To moni ozali na papa pembeni. Papa mbote. Mbote papa. Oza malamu. Na malamu. Tomoni oyawa bafuti mbongo ya koloba makambo lokuta na émission awa te bafuti pour ba passer ba mo kosa batu mingi apesho combien apesi melo côté apesho le côté donc aux heures ba vérité awa na yo lo ba busolo d'accord pour nga na kosa kate ba ne balandi babiki papa Chic bukadi ya kosa kate donc nga linga pete mutu bazwi mbongo pe mukolo nusongo yeba ngo uzabala mute nengo yebisi biso kiza mamba solo ah tondimi l'homme de Dieu limbisanga sengena tuna boye pour biso tuna la vérité yeba parce que makamoto momo na ngoma mingi alors yebisa biso phénomène oyo et comme na kati ya ba église de pasteur PD objectif ezala nini ya lelo moto ko ma PD avant to pesa papa maloba alobela biso lo lengi ni bande ko fonctionner non notre souci est encore rôle na biso la li felo e kona lolea munene. Parce que s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Moussala Nzambe baby, Papa Chic. Moussala Nzambe baby, il y a beaucoup de gens bazaya na kombo a Yesu. Batu ba opia bango ba confiance, mais sous basement na bango baza na Yesu te. Baza na Yesu te. Ndeko aza awa aza Moussala Nzambe munene. Moussala Nzambe munene, abanda osala Nzambe bandakala. Mais base na ye ezalaki Benin na Brazzaville. Yenda bandaye kozwa même ba pasteur adopesa bango makambu azalaki PD anobima na ba pasteur abandaye kobima na ba frère siko yepe siko na monde de spiritualité azalaki na maître n'est pas bandaye kobima na ye mais abandi malade abandi kobela libumu abandi kovimba ye libumu abandi kovimba ye akomi kobima makila na sima na biso ya mibala akomi kobima makila akomi kolata ba pampex donc c'était vraiment mystique. Gloire à Dieu parce que alandi biso pe na TV. Longola na Brazzaville na awa moi soin médical avec moi différent. De ba longola ki na Brazza batinda ki awa. Azalaki na hôpital ya Ngaliema. Subitement comme ça, azolanda biso na émission na téléphone. Nzamba simbiye aya na église. Tango aye na église ndaleki na délivrance, il a cité des noms de gens, alobi marababanda ko sala. Lokola Nzamba bikisiye. Dalinga mingi titre émission grâce à Dieu parce que Nzamba linga soka saleli mutu il faut mutu ya ko pesa témoignage afin que ba opé bazana kacha viwana ba que Jésus Christ est capable de délivrer mutu de quoi ya qu'il a passé dans le délivrance on a eu le temps de prier abanda ko la taba pampex ala ta sous pampex te libu mezala ki ya ko vimba makoloza ki ya ko vimba donc azana difficulté même yola ta sapato abandola ta ma papa parce que makolo vimba ki. Nous disons gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, le vrai Dieu a restauré sa vie. Nzamba a restauré vie nae, a commis en bonne santé, a commis malamu. Délivrance, c'est la processus. Donc, malembe, Tozo sambela, Nzamba a commis kosungaye. Yaleka, na lo babolamu o Nzamba salinga. Parce que bato pe bazana kacha viwana.
bako akotika ke nzambe akangoli ye na nzela na biso. Donc nzambe abikisi ye akoma bonne santé, aleki na délivrance, aleki na ba prière, to sambeli po na ye parce que délivrance ne ki biso be matin. Avant d'aki même l'église to bomba ki wana, on priait pour lui chaque jour et nzambe akangola ki abi année au cours de 2026 c'était ce qu'a témoigné mon na nzambe té. Il est là nzambe akangoli papa Chiki. Voilà, na pesona maloba papa mbote lisusu. Mbote papa. Voilà, yebisa biso ibandaki ndenge nini osala ki on po anini mbeta mali solo na tikeli au micro oloba. Na pesi d'abord nzambe merci na o nzamba sali na vie na ngai. Amen. Et na pesi nzambe vraiment merci. Nazaki na Brazzaville. Et na Brazzaville tout juste na hôpital à Simatalanga na Ril Bomwana. Nazalaki wana na bando sali na nazaki na église wana bande okamba. Étant na okamba ningi zaka ba plateforme to kuta na bande komoko na plateforme to kuti et représentant légal wana premier jour à moninga abisinga na monio ozana lumière mais ozana eloko moko eloko wana ozanga yaka tokuta na pokwa na pesolo kwana na kepe na kutena ata bando simbanga na mutu abando embrasser nga binanga non il faut na bimana yo il faut bimana nga ce qu'on a tuno bimana nga sens non il faut na bimana ça veut dire okoma mwasi na ngai ce qu'on a bando Mbappé na CD kaka tant CD apesinga bambongo akutinga na ba généraux ebele ya Brazzaville ba colonel ebele ya Brazzaville abando initié nga tango abando initié nga na ça veut dire azobi mananga nga pe na bibia na ba frère mususu na nini na carte église. Oui. OK. Na bima ba frère mususu na carte église au mona ba cérémonie mususu na bisi batu bola ta pembe la mususu na zo ba intercesseur bana mibali na bimina bango. Na bimina bango ça veut dire na bebisi via batu ebele. Et na baninga mususu ya ba pasteur mususu baza même na kin pe baba na ya kuna na bano ya mbabango pe na kote bona masolo wana. Et tant ba kote na masolo wana moko na omona changement olimbisa nga papa na nga eza bulu musu na koluba te mais na lubango kapona ko loku mwanzambe ça veut dire nanis ni se bimaki nga vraiment autrement de to benga mosomba bimaki ngai ça veut non saka toilette ba makila libumo vimbi makolo ça veut dire na otala na zana mituka na zama kamunyo so meloko nini oyo etindi ngai lisusu ça veut dire bimi ba sombo mituka ba peso ba nini ça veut dire ezome manga vers liwana ngai ezome manga vers liwana bebisi ba na belé na kate église ya oni na zoba ba mama basala ba attention ya kotinda ba ne sika kosambela basala vraiment ba attention parce que na za moko oyo na sali ba makambo mabe na kolongwa même eloko na lati akolongola ngo vraiment naza moko na sel makambo mabe makasi mais tant ma libumo vimbi nga na ki na hôpital na zaina ngalema na vanda na zogi mo téléphone na tie téléphone on landaka émission ba ya ba prophète na yokuta na prophète moko abenga bina ya ta na komi kuna bisinga ko station $100 apesi $100 on somba ba mai na somba ba mafuta na sombi yango to komi sukuna yepel so luki so sa nini abima soso na ngai to komi discussion na bureau na yozonga gloire à Dieu lokola soki ba faux baza ba vrai pe bazalaka nzamba zo lokumu ta on a landi susu émission na kuta na prophète Feli na kuta na prophète Feli na landi une émission na yoki na salle info to eti kuna na madame na ngai to eti kuna na bandi ko solo na prophète na bando so prophète akanyi nga na mwasi na madame na nga na bana na nga mibale akanyi nga kuna ezaba makamusu na bombela ki madame moi lobeza ki te prophète abina nga no so confesser lobela madame poto sambela ki misa nini ekota na foi na zo banga kutso na lobeli madame na mso boya nga kimi osani na ba prière à prophète kimi ekota ki et assemble pour na vandi singa vraiment na bana olata ba parpens makolo awa nyoso zaki ovimba libumbu ya kovimba vraiment même atama kovimba et prophète assemble pour na tozu bataba ya ba service vraiment sali le lovement libumu ekiti nyoso ekiti vraiment on na o témoigner nzambe wana na o asaleli nga vraiment. Merci beaucoup papa, témoignage makasi et peu puissant mais kasi c'était quoi l'objectif après que ça la kozwa kobimala mibali on a gagné nini na suka
bon nasuka ezalaki soki nabimi kobimana bana na mibali to mibali so babimi na ngai bagrand oyo tobenga bagrand homme wana bato baza na bakabal juif babiloko wana ezalaki basupreme na bango ntango na bandozo wana okopesa yango grand maître oyo azalaki oka coach na nga to mentor na nga na bando okopesa yango ye eloko bando osenganga kaka yango wana. Merci beaucoup papa Feli toyoki papa malamu mingi na témoignage ya okopesa c'est très profond. Yo en tant que mosala nzambe okozangona ndenge nini yambo tutu na mituna. Non, le problème c'est quoi? Tant que makambo aboye komi, ça montre que Yesu alinga zonga. Ça montre déjà les signes de temps de la fin. Parce que la Bible dit ceci, na mikolo suka basi na basi bakosangana. Mibali na mibali bakosangana. Ba double kokoma, ba guerre koya. Donc tant que biloko aboye zo salama, ezolakisa biso ke koya na Yesu komi pembeni. Donc Yesu Christ alinga zonga. Mais ça montre aussi que bato bazolanda biso ba jara ba témoignage ya boye et la qui s'abattent que ceux qui ont dans la vie oyo ou bien parce qu'il y a des gens qui font ce genre de vie dans la qui cité balala na bango kakaye babimaka na bango na ye moko aza de l'autre côté mais conséquence nango de kwazala ki likolo akoyi na se malade soki Yesu te mais amuso déjà koti mabele gloire à Dieu parce que nzamba bikisi ezola kisake nzamba zana makoki ya kosala nyonso o bato bakosala te yaki osayaki délivrance pe bon non il a 8 ans ya koleka na délivrance to kangi une église pendant 2 semaines parce que délivrance c'est la processus azalaki une église pendant 2 semaines il avait des choses qu'il devait confesser azana mo falanga tubela donc to bandi ko sambela na ye abandi ko tubela to sambela na ye pe nzamba ye ko sala ye ngulu nzamba ye ko sala ye ngulu akomi en bonne santé makolo ezalaki ya kovimba il fallait taka ma papa libumo ezalaki elokola mwana mwasi aza na zemi on a commencé à prier pour lui et nzamba bikisi donc bato nyonso bazolanda biso rien n'est impossible à dire papa Chic eloko bato bako osala te eloko mbongo eko osala te donc nzamba ko osala ngo donc à comprendre que bozwi nyonso azalaki nango kombo na Yesu eleki nyonso donc kombo na Yesu eleki nyonso Yesu abikisi donc c'est ça. Merci beaucoup Yesu abikisi batu bamoni lolenge makambo ngo ezali lolenge diable ko bebisa bato à travers makambo tali sodomie tout consort ba PD tout ça conseil européen ça bandeko bana na monde wana basala nini donc bato nyonso baza na monde ba olandanga chaque chose a son temps. La Bible dit ceci, les salaires du péché c'est la mort. Papa Chic, il y a ce qu'on appelle le péché, il y a ce qu'on appelle l'abomination. Il y a la différence entre le péché et l'abomination. Moutoza na kacha ki monde qui pédé, lui, il est à osa la kaka li soumouté, mais il est en train de faire l'abomination. Donc, à osa la abomination. Donc, ça ba masoum o ezala na ba conséquence à mabe. Donc, moutou nyo sozo landa ngoza na vie oyo, yeso aza na posa na yo. Ça arrive les moments où ça la mabe, mais nzamba tike le temps au vivre. Donc nzamba tike le temps au vivre, au bongo la motema. Parce que Yesu alingara mutu mabe akufa na mabete. Malamu Yesu na biso ya mwana alingara mutu mabe akufa na mabete. Yo ozolanda ngai. Nzamba zana makoki ya kobikisa yo, ya kobimisho na vie wana. C'est une opportunité nzamba peso landa biso. Nzamba bikisa kanyoso. Donc ndenge nzamba bikisi papa na kati ya maladi oyo nzamba ko big super na problème oza nango nzamba ko big na ba malade na ba difficulté na makambo ozolekela yo. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et pendant nzambe eloko makasi za la raté. Donc mutu nyonso zu opportunité ya kolanda biso. Jésus-Christ est capable de te délivrer. Jésus-Christ est capable de changer ta vie. Yesu azana makoki ya kobimisho na kacha libulu wana bondoki. Papa yaki libuma kovimba atamboli na ba hôpital, ake même libanda ya mboka, ake na ba poto abikite. Azongi na yakomi kovanda aoze la kaka liwa. Metango alandi biso ndenge ga yozo landanga boye. Papa palanda ki kaka biso. La Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on attend. Kondimeya na obazo yoka. Oyoki biso. Cha kondima na yo.
ndenge papa biki nzambe pa ko biki sa oza na maladie oza na cancer ozo bota te olukaka mukando zwaka te olukaka musala eyaka te osalaka makambo eturnaka kaka esika moko obike nga pe na salaka boye déjà na lembi non si ton Dieu est mort et c'est aussi le mien. Notre Dieu est capable ndenge abikisi papa, il est aussi capable de te délivrer. Mais quand on pense nzambe na biso benga biso to sambela benga biso to sambela na yo ndenge nzambe abikisi papa, il est aussi capable de délivrer ta vie. Abandaki ko tambola te, abandaki ko vanda te, abandaki ko bima makila na sima, ba docteur ba sali nyoso, ba pese ba antibiotique nyoso, mais rien ne marchait. Ayoki pe lokola yo ndengozo yoka, amoni pe lokola yo ndozomona, il nous a appelé à une église, peut-être ya ye. Mais nzamba nzamba loboko molai akobi kisope ata musika place oza parce que loboko na nzambe eza moku sete pone bikisa. Donc na pécho faveur à kolanda biso yo zo la mission oyo Jésus Christ a besoin de toi. Notre numéro est là. Benga biso to sambela plus 243 89 57 86 252 plus 243 89 57 86 252. Et ça numéro na nga moko prophète. Na koyambo sans condition, sans eloko, memela nga ka kondima na yo. Yo o kondima déjà kufi. Ozomona que rien ne marche. Kondime kufi. Oba na kutena basala nzambe belé na bikarate. Non, chaque homme de Dieu a sa grâce. Parce que papa avant landanga, alanda pe basala nzambe mususu. Akepe na bureau, ba pese mai, ba pese huile, musala nzambe nga lingi lisusu abima na ye. Mais quand on n'est pas na biso, nzambe abikisi. Yo pozo landanga, c'est une bonne opportunité. Et ça makambo ba jeter. Ce sont des choses réelles. Jésus-Christ est capable de te délivrer. Jésus-Christ est capable y a copier sur solution na ba problème na yo. C'est une opportunité papa chic. Mutinyo so benga biso nzambe abikisa ye. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Au petit numéro de téléphone déjà. Ouais. En tout cas, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu. La émission d'Abisso, c'est grâce à Dieu. Ceux qui sponsorent Abisso Azongité, Tokutana. Bye bye. Merci beaucoup. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.